Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit Desho Denar TV. Merci Naba Onyo Sobazolanda Desho Denar TV. Ceux qui peuvent talibiso lelo, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV. Au Talagaba émission Nabiso, c'est très éducatif. Voilà, Tozawana, sujet Nabiso ya lelo, papa Nabiso a bengi yoka. Ceux qui opposent un vrai problème, vrai sujet ya bien, ya ko telemisabatumaye, les bengabiso na numéro Desho Denar TV. Yangona, gravé na WhatsApp partout aux aokozwa biso. Toke na sujet na biso. Papa na biso abengi alobi Desho Denar TV. Ba émission zo sala eza très important pour na biso nyonso na landio ya trop. Papa zwa sujet na ngango wana lobela na scène na yo, lobela na chaîne na yo. Mais quel est maintenant le problème? Toke na détail oyo ka ndenge nini papa oyo aleli. Papa oyo alobi boye Desho Denar TV. Nazalaki un homme marié na balaki mwasi ndenge mobali nyonso balaka mwasi. C'est-à-dire papa balaka mwasi na ye ba vivraka ensemble. Mais quel était maintenant les problèmes dans ce couple? Papa lobi boy. Abandai ko sala pas un mouvancier. Azalaki kotambola na un mouvancier. À l'époque, na batamba mouvancier, c'est-à-dire na ba deuxième république. Papa ona azalaki mutumora sala. Papa oya vivra na mwasi ne na ndako. Ndenge babandai ko voyager ko bima partout kotambola na ba province, kotambola na ba commune. Bazalaki na photographe moko batambola kana une équipe na bango. Ya mouvancier wana babandai kotambola ensemble. Mouvancier wana azalaki na équipe complète, j'allais dire. Azalaki na batu na ye ba collaborateur na ye, azalaki na équipe mbanda otambola na bango, y compris photographe. Azalaki na kati ya équipe ya mouvancier wana. Photographe wana akanga bango ba photo partout ba kendara. Ba memara photographe akanga bango ba photo des fois. Et bandai ko tomber pe ke bango ba voyager, soit photographe atikali, aza non programmé na voyage. Papa lobi boye. Asalaki moi amitié na photographe wana ezaki des fois soka kangi ba photo abanda ko ya ko tikele ba photo na ndako ya futi photographe mbongo kaka ndenge ezalaka. Mais bata musupe banda osalaki bango ba voyager na mouvancier o banda otambola na ye photographe ako voyager te par rapport ya voyage basali et sengite ke ba ke na photographe. Mais photographe bakomaki lokola moi famille bango nyonso ensemble. Ezalaki photographe ayaka na ndaku ayepe kotala bango na mwasi na ye basepeli ensemble bale makambutu. Mais ezalaki na ba moment moko boye ba soupçon ebandaki par rapport ya photographe na mwasi ya papa oyo. Mokili makambo yoka dossier oyo ya esegisi nga mingi mais okokamelo ni eleki na problème vraiment bana basi te ya ba mama boluka bobongisa muke tokake sujet yoka. Photographe ayaka na ndaku yaya ayaka kotala mama na absence ya papa. Ceux qui mobile a voyagé des fois bango ba voyager ba kokende une semaine, ba kokende 3 jours, ça dépend ba voyage kaka ndenge ezalaka. Photographe alika ape na ndaku na absence ya papa ba yambaka photographe aliaka. Si rubrique non na ko tika ba photo o tokangaki na tour o to voyageaki, na ko tika ba photo o tokangaki na tour boye, na ko beta tour ba yambaka photographe. Nzoka nde muto yambaka na ndaku photographe akomande mobali ya mama. Mokili makambu photographe akoma mobali ya mama oyo. Ngeloka kokamwa. Papa tanga pesinga lisolo na ye na seki abi papa ko sekate za makambu o tozomona na ba mama. Mama alingani na photographe. Comment photographe oyo azokanga mobile no ba photo? Photographe oyo yaka kotikela mobile no ba photo na ndako. Mobile no bimisi mbongo na poche afuti photographe. Parce que photographe osa na compte à mouvancier oui, mais ça na ba photo mususu privé o bazara pe ba bimi ba ketambola ensemble photographe akangie ba photo côté ya lingai ko kanga ba photo ba refuta na tango ba ozonga na Kinshasa. C'était comme ça. Ce to komi na kin na futi o ba mbongo no opesinga ba photo na nga privé, c'est comme ça c'était. Ba tambola ensemble. Nzoka papa nenga voyager des fois soki ba kei photographe atikali photographe chita sima. Azongeli mama. Or que loka kokamwe loko balobaka air nyonso mbeto aliba lekotaraka mobali moko mbeto aliba lezaka un lieu secret pour na mwasi na mobali li conjugal to ke na ngonde ngwana ezalaka sacré pour na mwasi na mobali ekotaraka mobali moko. Mais ba problème o ebanda kala ya pezo continuer kaka mais naibite pourquoi makambo ekomelaka mingi kaka côté ya basi. C'est ça aussi nos questions. Papa lobi boye ba voyageaka, ba zongaka.
Na ba absence na etant bon ba voyager avec photographe atikali photographe akoma ki na ba présence moko remarqué par rapport ya yena mwasi na yena sima. Ba yebisa papa que non to monaka photographe ba présence na ye komi remarqué des fois photographe penda ya kati ba temps tardif to moni pena air abimité. To moni na air photographe abimité des fois photographe ya ka to moni air abimité c'est-à-dire to comme moni photographe akoma kola la pepa na yo. Papa ndimate. C'est impossible que photographe ala la pananga parce que photographe o nanga toza bande côté. Nous sommes simples camarades. Et puis musala nde kutanisi biso ka ande bato bazaka bosala esika moko mwa camaraderie pe et colis. Nene to komina mais ekozala pratiquement impossible photographe oya kolala na ndako nanga babi non. Il y a des fois ceux qui osate photographe ayaka. Era koya to monaka mais era ko bima to monaka été. Des fois, peut-être une fois, deux fois, na ba tongo ya makasi azobima. Na ba marque nyet ka ya yaki nda azobima mais non, or que to constata ki ka kota ki depuis lobby abimi na 6 heures. Mobali a chaki tembe. Papa lobby des shows de Nar TV beta lisolo oyo ndenge na zoyebisa yo po ezala bien batu ba comprendre. Que zana mutumsu oko pesa confiance. Ezana mutumsu boko ko ma camarade, mais na si ma camarade wana nda détruire yo. Na si ma camarade wana ka anda ko tourner yo mais plus papa pesi faute na mwasi na ye moko po alobi boye des shows de Nar TV mwasi na ngati abanda ko mona photographe o nga nazo fute mbongo pona ba photo ya zo kanganga mwana mobali ya pesi nga ba photo na bimisi mbongo na poche na nga na futi photographe kaka mbongo o nga na futi photographe yango ka mbongo ba ye ko pesa su mwasi na nga o na ndako. C'est ça côté papa zolela. Mbongo kaka on a foutu photographe yango ka mbongo est tourné na mwasi nanga. Chose grave. Papa leli alobi boy ezalaki na moment moko akomaki ko filer tant babandi ko expliquer que ezandengo wana. Et yaki ko koma na moment moko ba voyageaki ba ke quelque part. Ba ko benge par téléphone na minute o ndenge tozawa mwasi na yo to kuti bango quelque part na photographe ba vandi bazomela. Papa zonga na voyage atuna mwasi awangani ote ngana yebie na sima na yo na ba ide moko te eza na eloko moko te zo salama ngana yebie na sima na yo ndenga yaka kotikelo ba photo soki to kutene na nzela to ko sola te to ko sekate soka pesinga eloko na okozwa te ba rigma ya basi munoko nganga. Voilà, mikolo continue ko kende et comme ki na tamoro boye papa asali ke non alaki mwasi na etozo voyager. Papa ba voyager na mobali. Côté ba kende na mobali kuna et pesi retour na aéroport mikanda mobali et manqué pour a voyager na mutu a voyager na ye. Landa lisolo sko côté to ke chité. Papa akei ba komi na aéroport ezana document ezala ki manqué par rapport ya papa pour voyager. Papa voyage na ezala ki annulé. Voyage ezala ki annulé, c'est-à-dire eza biloko moko mwasi abandaki kopesa ba comment dirais-je andaki kopesa ba plan nyonso ya mobali pa photographe ayebaki déjà mokolo mobali ya ko voyager ayebisaki déjà photographe pa ayebaki ke non na voyage wana nga pe na kozala te bango bazo voyager nga na kotikala mobali a voyager nzoka na aéroport mobali a voyager kite document ezalaki manqué patron na ye ba voyager mouvansi wana ba voyager ba ke province papa na biso oyo atikala ki voyage raté. Photographe na mama baeba ke non kolonda kwa sa nini a voyager nzoka papa voyager quitté papa pe aboyi kozonga na air one esengela ki azonga na ndako papa traîner libanda jusqu'au soir papa traîner yebasko na ba époque wana nde papa lobi téléphone ezalaki penza te téléphone ezalaki te seru wana ezalaki kaka na laki na kei tokozonga moi mukanda tozonga mukolobo et tout ça nenenge zalaki papa lakaki toke tokozonga maman ebi mobali a voyager soki ba voyager bazonga raté photographe azeli kaka moi ba poko ndenge zalaka po ba se confirmer que oui le quoi déjà to komi héros aza déjà na mobembo abu pia photographe inde na poko na ndako mama wo photographe akoti basali ndenge balingaki basala bale basepeli poko ape koki photographe na mbeto papa wo photographe dra wa yena mama jardin d'Eden oyebi kaka ndenge ezalaka basali oyo esengeli basala na mitema na bango basepeli ndenge esengeli basepela papa ye kozonga na ba minuit yaya oza ata na espoir te minuit na ba minuit akini evandi silence
Et puis déjà que na minute déjà fini. Papa aza soki na province, bazana mukonzi na ye atambolaka na ye fini to la na biso tranquille. 4 heures. Photographe okopumbwe na oke chez yo. Papa ya malembe makolo nyao. Tak 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 fungola ndako. Scandale. Bandako ezaka na ba antivol na ba fenêtre na libanda. Porte de sortie ezakaka moko. Faut bimana même porte de sortie oyo côté laki. Même porte d'entrée, même porte de sortie. Toutes les fenêtres antivol. Tak 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 fungola ndako. Moi si ko fungola ndako aumeli fungola ndako nani wana ngakolo ndako wo. Histoire ebimi libanda. Moyibi ayibaka na 99e jour 100e basimbaka ye. Papa fungoli ndako ya kokuta boy photographe na kati ya ndako ya papa oyo. Yaya scandale photographe na ndako ya papa oyo. Photographe ozo sala nini? Photographe ale munoko. Papa beleli bato ya quartier baye. Ba memi na photographe na mwasi pa ba munganga. Voilà nous on est là. Bakena bango na hôpital, c'est-à-dire batala mwasi wana soki bango basali relation te na nani na photographe po mama wangani. Bakena bango inde pa munganga. Mama lobi olieto kende pa munganga. Mama bimisi vérité. Munganga simbi mama te mais mama ye moko bimisi vérité que non ndenge zawana ngana photographe tozalaka. Masolo nyonso libanda. Papa lobi des choses de Nar TV na tikala divorcé tisiko ndenge na solo banayo na bala lisusuté na zwa déception ya basi. Moi si o nazaine na ndako na saela kaye tout na pesa kaye nyos ba voyage tozo sala na zo na mbongo na zo pese mbongo na zo sombele bilamba ndako ya bientôt vandaka. Mais moi si na suka nango na eko kanga na photographe o ya kanga nga photo. Et salima wapasi na soni yango papa lobi to tout na boye. Et loko ni ne salaka basi po basi bakwea na ba erreur boy. Mutu o azo futa, mutu o mobile no azo futa ye, nde mutu yo ke kolinga. Sali bien te, sali mawe, sali son. Papa lobi des choses de Nar TV tozo landa yo mais zwali solo oyo. Tia na chaîne beta bande comme suspe bayoka. Biso nyonso to kutana na ba accident o epesa ba choc na kati ya ba vie. Papa lobi atikali su ko bala te ti lelo atikale ye moko azwa déception ya basi. Moi si oya lingaki, moi si oya zobokola, ake ko bimana photographe oya kangaka mobali na ye photo. Photographe oya zo kanga mobali no photo ya nde ya ake ko koma mobali no. Mbongo ga mobali apesa photographe, yango photographe aya apesi mama, yango mbongo o photographe akwe iseli mama. Tala buzoberi ya basi ya. Sali mawapasi na soni. Papa lobi des choses de Nar TV. Sala ba émission boy po ba mama bazwa maele. O esi salami e salama isuste na ba o na ba sali yangote. Voilà pourquoi tozoya na ba sujet boy po yo ozwa maele. Kebaka yaya camarade ya mobali na yo aza muninga na yo te, camarade ya mobali na yo aza mobali na yo te. Zala na ba limite na ba camarade ya mobali na yo. Mwasi asekaka na limite. Oko sekisa camarade ya mobali ofungoli minu ko banda awa ti awa mama ezalaka te. Aza leki ya mobali na yo te, aza camarade ya mobali na yo, il faut avoir des limites. Il faut ba limite ezalaka na vie mama. Mobali na yo azali tango azate, il faut yeba nani okoki koyamba na ndako, nani okoki koyamba na ndako te. Nous on est là. Papa lobi des choses de Nar TV yebisa ba mama na absence ya mobali yebaka nani okoki koyamba na ndako nani okoki koyamba na ndako te. Camarade ya mobali na yo aza camarade na yo te mama. Camarade ya mobali na yo basekaka na ye na limite. To mona ba tantine mususu ba mama mususu bazo sala même ba blague. Ba jet de main ya ko simba na ba camarade ya mibali na bango eza ba erreur mususu ya ka pe bongo. Papa na biso a regretté à l'objet des choses de Nar TV ndenge na landaka ba émission na yo na sekaka et ça la nga passe pour nga pe na kutana na vrai choc. Oyanga mwasi na kanga na photographe oya kanga nga moko photo na zonga na ya kokuta ye na ndaku na photographe na tunie awangana me na suka na ye kokanga bango na ndaku oyanga mbet oya libale yanga na ye na kanga ye na mobali. Awangani tobito mema ye na hôpital pa munganga to komi kuto ata pa munganga te mama ye moko andimi abimisi vérité ke ya bimaka na photographe bendenge za wana bauti ko bimana photographe. Scandale. Papa lobi papa zwa sujet yango wana lobela na chaîne
ba maman bazwa maele pour ba problème o mingi tozo ka toujours des mamans. Voilà pourquoi tu es na sujet ya papa tu es sabino maman zala na maele. Moi c'est mutu zala na ba réserve, moi c'est mutu zala na ba limite par rapport ya ba camarade ya mobile na yo, c'est très important. Camarade ya mobile aza muninga na yo te, camarade ya mobile il faut kozane na ba limite. Yebaka nini ya koyamba batu na bandako ou bien na ndako na bino, yebaka pe limite ya koyamba batu te na ndako na bino, surtout na absence ya mobile. Et surtout plus mingi biso bata poto, bandako yango ezala kabe bakanga na bafungola coin. Faut faire attention ba problème à occuper koyela yo et ko sala bien te yoka. Ce qui oppose na sija bien benga des choses Denar TV, yebisa biso masolo propre et bien. Toyebela batu, toyebisa batu poto longola ba erreur e koki koya ko kwesa biso pe na mabunga. Merci na ba onyo so balandi des choses Denar TV. Ce qui pour la ninga ya lelomba la liboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne Otala Kaba émission na biso. Ezalaki ya bino humble serviteur, l'homme de bonne foi ndeto kutani na émission ezali koya. Merci.